Abonnez-vous sur Diamant Noir TV, la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. Téléfortifia de mon corps t'as des rechutes. Alingaka na bondelaka elokola bebe ya moi ekila monena pesaki ngangu ya suwa yete o paske nzoto na ye pete lokola na malemba kolina na ya diama Gisele Umba kolina na la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. Bonjour, balandino sur Diamant Noir TV na mokili mobimba wana wapi bozolanda biso Diamant Noir TV toza na kati ya Suisse bana to comme na bana Suisse bana bakoto vraiment lelo na kati ya émission na bino toza na maman boyebi mingi bayebi mingi pe bayebi te mingi bayoka ye mingi pe bayoka te mais lelo toye banani azali biso tozo présenter wana ba papi gen toza na bango na Suisse awa biso nyoso tutolo la vie. Tout sur la Lelo, tout sur la Congo. Vraiment merci. Nous avons des cours, nous avons na Suisse pour et l'engue tout ça on a Suisse babi on a Paris à bon mais tu vu que ba parisien pe boza toujours bien. Tiens j'aime na yo partager vidéo. Bande ko na Congo bazolanda biso partout na mokili mobimba et pai ya Zina Goma Kulusu. Zina Goma Kulusu. Nda ya bibiso na Suisse awa toza elongo lelo na mama na biso nene bengo. Moi si à bateau, moi c'est libala. Mais nani oui donc tozolo bateau, tozo la Franck Kausoko. Émission maman Néné, bonjour. Bonjour maman Gisèle. Et c'est un mot non puis on a vu que bateau bazolo ba kombo na ba yemba et trop maman Néné malinga ka komona na tika ko batam mais bonne santé. Santé est bien. Ndeka omoni. Makasi. Nakata Suisse nimboka na hote. Nakata Genève. Oh, tant on peut dire maman nakata Genève siko, tant on va le bombarder bino ba maman Genève o Diamant Noir aloba. Avant tout loba. Balandi ba Orlando. Yibise ba ono balandi Diamant Noir TV nde ba fandi. Yibise ba ono loba moko 5 ngana tuno. Nini okoko sipela ko yibise ba congolais ne so ba otala o lelo maman Néné bengu. Yibise ba. En tout cas, nazo pesa ba congolais nyoso mbote na ba congolaise. Et puis, vous allez toujours brancher, connecter pour les sites nabino. Il y a bana mboka vraiment. Ah, tu le baka ramuno kwa mboka. Il y a mboka. Donc, ce que moi la bakoto, koyo kate. Donc, koyate. Des pères et des mères. Des pères et des mères. Mais tu bois pas monsieur sur la tête. To lingi bango ka faut bazala bazaka bande kona biso. Te baba de kona biso maman Néné. Bazaka bande kona biso. Obi ke lelo to yambio lelo po to sola mo muke po umil na puto. Lelo toloba parlons un peu de notre communauté vie ya ba congolais surtout vie ya kala na lelo awa na mboka na yo po tozolo be lelo mboka na yo Suisse o ba kotisima bazoyo kama amni tozo tune pa na yo okoki ko relater biso yango ndenge nini muke vie ya kala na lelo ana Suisse. Bon vie ya kala na lelo na Suisse. Bon, si quoi vraiment en tout cas différence c'est ça makasi liboso bon na habité peut-être pe kokola na ba âge mtamta koma na vie na ye mais avant to banda okutana mingi omoni okutana mingi en tout cas c'est plus famille donc ba camarade mais to koma lokwa famille bozana temps ya kokutana bozana temps ya kobima bozana temps ba samedi bozo kutana pona ko solola et puis ko dialoguer, partager un peu un plus toyebi yebi ngana yebi to solo la entre ba maman et puis mais pour na siko vraiment et comment moi passi kokuta nezala nango mais et comment ka moi passi pona mtamta kuma na ba responsabilité na ye wana ke musala wana kuna talibana wana kuna taliba koko donc misali zakite misala ezalaki nango kutebele lisusu ezalaki nango mais baton peut-être ezalaki mingi kesiko na ebité en tout cas pour nanga
peut-être ba responsabilité ezalaki mokie bozoki matende communauté eza koida te tozokima te tokokokima bandeko na biso te omoni tozaka bandeko ata mabe ezalaka nango partout même baoyo babotami tata mo mama moko na kati ya ndako baproblème ezangaka tomonaka baswani babundi ya na leki bazobunda bongo kasi biso oyo awuti kuna wana awuti kuna donc baproblème ezangaka te mais mama Suisse bolekisi tulekisi so na ndeni te continue na ngala na bohika wana pour na bisi balande na basolo ba mama Suisse tulekisi na ndeni non eza na ope omoni na ndenge covid euti kozala ok tozondima tondima na ndenge covid ba vérité covid ndenge euti kozala en tout cas to mesanaki déjà que mutu na mutu akomi na coin na ye po maladie te maladie wana ntango eyaki mutu nyonso akoma ekobanga omona Maman Gisèle, au moins on a aussi que l'anglais on a eu tika ka na boîte aux lettres na koya kozwa po na boîte kutana ozoki ba comment épidémie c'est comme moni biloko wana pe même sikoyo to komi nango parce que au moins atam soso boye bokutani boye moi atam so bisou pe comme passe na ebité sur zo remarquer moi et comme pe passe bonjour ça va au moins apeta mso mutu pe mbala moko et comme neti automatique ezate ke to banga na ati lelo mais to tika na ona mutu oyo kaka mutu pe so pe mbote moi écart wana telemi kuna la dernière fois elenga na musala donc to fait na musala to telemi to zaki 3 filles to mona wana telemi kuna mususu telemi ko to musala après on a oh mais pourquoi tu as séparé boy ngana ipse non et comment automatique à partir ya covid omoni donc ba biloko wana nyonso etikala pe ba mama ou bien ba biso ba na communauté que muta tikala au moins na place na moi musika po to mesana ki covid et ça quand même ba 3 ans oui bi et lour moi mayele na mona pano au betiango penda bien ke balante diamano ba okumpa ba et c'est ce basi poto nyonso ba ki boye nde malam mama tozonga na likambolo okimisi biso na covid tondimi menzoka nde eza bombe na sina sima ba bisi so basa Suisse ba mama Suisse songi ba ngana okomisa kaka ngaya batuti songi bino kubenga na mibali na ndako po papa Frank ezaka na ete mais tozo ba batu mibali mususu kubenga na mibali bino kozwa mbongo ebele bino do makamno so mabe penza oto yoka kutu ba mama Paris baleki bino na malamu expliquer biso moki bon ngai vraiment personnellement question n'est pas monsieur non na kokolo ba songi bon toko cha batunyo so tout na na panier moko en général mais qui songi so peut total bien maman et ça peut partout et ça maman si c'est l'équio te ego le kandeni siko o mesurant onyo sondeni o mesurant po bazara soki yo le bit ka bon kutana mais lelo bo kutana so te za pona covid na même na question na pona yebi donc covid te ezande tellement songi okomo banga so va na papa boy camarade no mo ko ya wana a BBC makam o vandi na papa vandi boy camarade pe ya papa komo yana a BBC pe makam siko ezo sala ke na Suisse moye bo sangana lisange kufi donc par rapport à ça te wana na bani zaka ndenge bat ba olobela bon ba wana peza nango tokoki kowanga nango te parce que ndeka na yebisaki yo tokutaka bisika na bisika mutu na éducation na ye mais nga vraiment personnellement nakutana vraiment na makambo wana te mais faut yeba pe batuni ozo fréquenter omoni faut to lobela ngo bongo parce que soko yebi ke ozala na place moko baningo yo zana bango bazana bango pe ya bien te faut tala te mama mutu nini okotsa na ndako na yo mutu nini oyo ozane tongo midi pourquoi ozala kaka te ke okutana mutu boye ki camarade ka mbala moko beaucoup ba camarade o memia lobi yaka pa na ngai omoni ngaku mbana nga zalaka boye ngai bana nga boye obandi lisolo ndako no mobimba mama otandi yango bandeli ti suka na mutu bokutani ka mukolo moko ozomona biso pe ba mama il faut tozala na ba moi ba réserve to se réservaka parce que mutu omoni lelo o betele lisolo nyonso te bokoki kokoma ki camarade mbala moko te ngai nakoka kosala ki camarade te so na moni lelo mama to komi camarade ya ka boye non il faut toujours temps exactement il faut toujours temps
faut yo yeba nga naza nani nga pe nayeba yo za nani ata na oyeba 100% te mais nayeba quand même obimeli wapi ozalaka ndenge nini mais soki na ye kaka nakute na mutu ki camarade bandi nakute na wana ki camarade bandi na oyeba te na koyeba ko étudier bien te omoni na ko tomber pe na muta mabe ozomona ekoki na ope ko arriver mais muta mabe tango tomber na mutu wana akomi bimisaka oyeba parce que yo za na observation mais bato bakena na loyenge kaka anazwi camarade boye yaka tokene tokei to bimi to meli to sali boye yango kaka so remarquer bato basala ki camarade mbang bango na pe bapanza na mbang bango ka azalaki na wana mikolo akomi na wana mikolo akomi na wana oh moi si pe azala bongo te foza na ba camarade no o bayebi yo bandakala o bo mesana mabezanga na ngotende na lobi ezala partout. Ok. Mais ils ont un degré. Wana côté wana to leki yango siko pesa biso côté ba bi musana mino ko bengana nde ko bengana na tongo bengana na midio bengana te wana ezana ngo selo mutu na mutu en tout cas wana na olobela ngo bongo moni makambo couple to linga vraiment ko juger te po oyo mama ozo vivre na ndako na yo yo moka mutu ebi mabe na malamu. OK nga vraiment côté na ko na ngo juger batuté pona lobaka ye pas ça mabe abengana mbali poani parce que et wana ezara vie privée omoni mutamuta za vie na nyonso na réseaux sociaux et comme c'est bosso na tona papa na midi biso nyonso toza courant non ya batu nyonso na réseaux sociaux non ya batu nyonso te ya batu nyonso te tozo mona ngo ba ya na ba réseaux sociaux mais nde olobi ke o basi a Suisse bazo bengana mbali na ndao non do faut linga oyeba cas par cas wana photo traitant au cas par cas. Peut-être moi exemple moi ya kanine to traiter en bon te wana vraiment na éviter pour ça ba vie privée. OK wana ya ba vie privée na ro kota ba vie privée mais na réseaux sociaux monde des baby faut biso d'autant comme la bonté mais bazé ba la de biso ba ndaku ba vani abi anga pena so pelo bina bengana papa ikoti mabi ezwinga pena mais émission Diamano na linga ngo tenzo kandi po esui pota ezui pilipili sikoyo toki na likambo mama nene oza muto sala kombo bote ba j'aime belé okoti na émission tia j'aime pona mutuno na lina tuna bayimba yo nto yebi bayimba onze mo defa yimbi onze mo kitoko bayimba yo toyoka baki na papi gen kutu azili bangane kuna kazi mais pourquoi ozalaka toujours na C pona nini to bima lokwa basi musuto yoka sango bayimba bango na banzembo babimaka po babwaka yo ba mabanga ebele mais osa toujours na kobatama elo ni sala moko zanga mbongo kweya to ezakaka ozobatela papa na ndako silika to na pezika mo ba exemple za nini esala bon olinga succès te nini esala bon succès na lobaka na luka succès te naza femme mariée. D'accord. Naza femme mariée. Qu'est-ce que monsieur peut yimba mon baba femme mariée? Oui, na yebi même au moins ndé na lobi que mutu na mutazana ndenge na memelaka foyer na ye. D'accord, le bon papa tozo ka lobi naza mwasi ya. Mutazana ndenge amemela foyer na ye. Omoni soki oya moni ke nga na foyer na nga fona kende ba yeba nga basala nga boy. Bon, wana eza choix ya moto. Nga na choix na ngai naza na besoin te na kenda komi lakisa partout. Ozomona. So ba yembi nga eza sentiment na nga na mobile na ngai. Ozomona. Oui. Eza sentiment na nga na mobile na nga na bino bat oboyebi nga ozomona na ba oya ngai entourage na nga ba yebi ke ezalaka nene bengo. Omoni. Mais na ya komi lakisa ou bien pona mbongo non. Mbongo eloba te. Telo baka yo gaza ba mutuka bwaza mbongo teka go yemba elo baka mama nene modelo ya minga botano do bonde po mona lati boy couple oyo mutu sali yango ndeko tnaza musuba kado mseza kuna bongo ata yo mona soza mbongo to ça non mais bon est-ce que ça non Théo Salaté. Voilà donc on a mbongo. Obi ke ba mbongo ba boya toujours. Mais au bazana ngote lokwa biso to na ngote munoko wa peoka na réseaux sociaux ngai. Nazana boye. Mais bino ba bana mbolo ba tin. Kana na c'est comme ça. Ngamba langa za italien donc ezalaka na ngwezanga na ngote. C'est ça. Mais tolobela ngote. Tolobela ngote. Sikoyo. Vraiment merci to landinde on le bikota papa. Ouais. Papa Franck azui moi ça malamu.
wana nde biso toyebi po Diamano wana moi c'est sima bato pe bayebisa kete nga mo pe na yebi yo kozala moi sa malamu mais na libala po eza mamba libala to tuna lelo ba couple be ezo panzana mais secret nini yo salaka na Suisse awa malgré ozo sala na yo malgré oza na bozwi na yo malgré oza na moi so ko ba pe na tina te mais ozo supporter ko va na papa ko Frank aza muta chaud secret mes amis yebisa biso po ba maman ba osala ngote ba comprendre. Bon, secret nanga ezali que au moni d'abord honneur nanga Franck Osoko apesanga honneur abalanga ba France Suisse na ba France Suisse sous oui que abalanga ba France Suisse au moni famille nanga ba sepela pe apesanga honneur nga pe na arrêté au fond pesa honneur oazo mérité au moni libala eza lisanoté. Donc il faut qu'on ko préserver oyo zui. Mbel nanga za muta chocho mais c'est un papa responsable parce que na yebi to bandi bo mwana ti na lelo boye omoni biso boye. Ezala ki pe bao baba comme partout ozomona. Na dadi di Kambala azala ka mukolo makambo ebandaka na 1990 ebanda bana 1990 soto bondi to calculer lelo beaucoup na ba commentaire na 1990 90 poto na Suisse bon ba 90 c'était maki biso na Paris kuna 90 c'est quoi to sali combien na mariage bino boko ngali boko na ba commentaire comment commentaire donc l'année oyo ozomona donc 2020 et 2010 2020 ko kontara mingi te abalaki bon te wana explication milai donc ezalaki na point mort moko mukie après asalaki voilà baona baba donc tango to yebanaka vraiment nazalaka vraiment donc jeune fille quoi bébé nazali vraiment bébé tango na yeba to yebanaka biso mbale la relation bon ezali na poto aso tangi ezaka même sur 3 to 4 to 5 maximum sur 100%. C'est ça ozoma na kolala kola muka mutamtu donc nandenge lelo susu libali sa mi komina na famille Vandelimbo na famille Vandelimbo ngoko so na bio bita so exemple moi ya likamwa mabe puis oh mon robi pena lembi na okora po webi pourquoi na otna question pour na ba maman nga pour na ngesili na kozunga tatande nini neti likamwa bongo esala biso ba maman jusqu'au mona likamwa bolobi te na kozunga souté même comme ça Vandebi celui-là c'est l'homme de ma vie. Ils ont question à passer. Pour ma maman, je ne sais pas quand elle ils ont question à passer, mais ils allaient que comme maman ils allaient. Mais oui. Et puis sa maman belle conseil ba Orlando basi. Kasi yango mibaya maladie mibaya na biso to yebi ba. C'est ça. Wana ndi vraiment mona ma Temesuki. C'est que l'on est zongi ça reçoit vendre aujourd'hui. Te yé kaka na changer te. Otala nini bolamu na ye otala nini ko umela po mona ka kala eloni otala ka. Donc natala déjà omoni bana bazali. Oui. Bana bazali et puis motema na ye et puis voilà mibali nyonso mama place nyonso okende mabe ezali okuta ta mosuku toleka ozomona okuta ta mosuku ya koleka omoni mande ezalaka mais donc nakata ki maloba pona nge batie ba j'aime pour kamba ba j'aime za pas c'est ceux qui bémission boye singa ba j'aime surtout bino ba mama tant na surtout na question ezaka pona bino bobongisa muninga muna fandi akanka mutema mais yoka kuboya boya ko bengana o mabele ki pour papa sali bozo siliki obi esili mais ko banga te place ozo kende est-ce que tali kuna yo kimika mbango est-ce que yebi kuna place ozo kende moto peso pele donc ba mama bolanda tozana mama na biso nene nene bengu penza to yo kaka nde azo expliquer biso malamu zongi ya mbambande ko bisa biso po si ça a été totuni lo on écoutait pas papa Frank oui sali ki tango talobi te nakende kuna te nazaka na ye po ezaki tonde ko yo kando bande ko loba po omoni papa Frank to yeba na ye vraiment tozaki na bo mwana tozaki ba jeune na ngana yeba ki dadi di Kambala nde
papa Frank bayebanaki na dadi nga pe toyebana na dadi nde yango yaka osangisa biso et puis eloko nini ezongisanga nsima parce que omoni nakute papa Frank azalaki na mwana ya mwasi mwana mwasi ya liboso Florida Kaosoko aza na Paris que je salue topesi mbote na bamapasa na Sam Bokilo Sam donc bango wana donc nakutaka ye na Florida azalaka na 3 ans. Wow. Ouais. Donc eza mwana ona bokoli mwana ona sukoli mwana ona chérir donc lelo akomi na 36 ans ouais akomi na 36 ans donc mwana koli pesi biso bakoko bamapasa mibale na moshushu ya mukie donc baza misato bakoko misato na bokilo na biso baza kuna na Paris epa na bino kuna ozomona alors babilo mosusu ça sert à rien tant aux autres lobité na sina fondé famille à quoi ça sert au kesu libanda ou lukamubali mususu bandela so à zéro eza pema bo tango wana kozwa oyebite okekuta na bangomba makambo ndenge na ndenge ozomona po balobi nyonso ezongengeza nango hors te c'est ça donc yangwana il faut qu'on se respecter ko kanisa que oyo na osala te il faut tala les pour et les contre o bomaka libala loyenge te tuna bango ba olanda oso ba bomaka libala ba bomana loyenge te maman libala il faut réfléchir pour yeba que les loso ki tozate na mobali nanga lobby avenir nanga ya bana e kozandeni nyonso il faut se poser ba question avant ya oboma libala do babomaka boete te babomaka boete na lobi pete boma ou bien ko bomate wana ezalaka décision moko individuelle po mutu na mutayebi ndenge nini azo po pire pe zali na mabala mususu oui akuti pe na pasi ya makasi mingi c'est ça metala yo boko limona kolipo oyebi eloko no lobisa makasi ba couple belé le mona so akuta ye mobile na zaita na mwana mwa lingi kutu mwana na présence te po lika o ya obota lobi ya yenda ozabi mais o wana kuta zaiki ne kala to wana yezo intéressé te mais tala yo tango lobi papa mona muki ya 3 ans mais wana za mwana donc oza kuna IOT ya yo penza si bien sûr et ça biso sengo mingi mais balobi likamo infidélité basa Suisse boit trop infidèle et ça pourquoi wana yo te sikoyo po yo déjà toyebi ke oza kotante mais tant tio na kati parce que oza maman balobi na biso bongo expliquer biso lo nezo sala ba infidélité na Suisse po yo kaka oza na ba camarades oza na ba ningo yo kaka po koyoka en tout cas ngana ke na oyoka masolo batute na yoka vraiment te les bata na réseaux sociaux to vadi kana ndako mo batindi lo na WhatsApp tui eye infidélité te wana mona te et koko zanga te mais ngai personnellement na yeba ke mutu boye aza infidèle boye wana yebna non yo kapete non pe na yoka te ke ba obetela masolo po lingana masolo batute c'est ko kima ba problème yango to boni kasi na lingana masolo batute ba tu na problème olobaki nini non soni na mosa libala ba tu eza soni ba otuna ko ba benga ko olobaki nini kuna baswana ke ye muta lobaki non honneur yo mutu foluka honneur na yo faut luka ko se respecter ezala bien surtout pour na biso ba maman tant on se respecter ba te ba respecter mobali na boye ba pepe maman ke soza mwasi moko ya tolo bapena ba langage na biso ya kina Congo mwasi moko pamba ya terre oyeba ke ezo toucher maman papa si mais oui ezande mo so mbali no na libanda osaba bêtise moko ezonga pa mwasi oui ezala ka mwasi te yango mbali azala na mwasi te pourquoi azala bongo ezala bongo yango moni na couple to se complétaka mabe ya mobile na obia mabe ya mwasi so moni ninga sali bolobi te papa boye te to salela ngo boye papa pe so moni moyen te alobi mama te koto na lingo zalaka boye te neti yanga alobaka ata olingo bima tali pe ozomona atali pe na mama koto yo te zana na bongso na koto to eza pasi papa mi basala yango te yanga sala yango vraiment siko ba papa bazolanda yo eloko ba mama balingaka nini yango sala ki lelo tango lobi malgré lobi ki omona ate mais tobi ki infidélité ya mambo belé mais yo za mama elo nyo moni ki ba mama basala ate oyo ba papa balingaka oyo ba papa basala ate plutôt bolimbisa o ba mama balingaka mingi elo kana oloba pona ba papa lokwa conseil oui elo kana oloba mama balingaka yango zo sala ki mo ba mabala ezo panza na mwana bon souvent moni
eloko na ba papa biso basi to lingaka mobali moko azalaka wana ozana mobali aza présent aza un mari azala toujours à l'écoute ya mwasi na ye ezala peu bien pas facile na communauté voilà parce que au moins mususu tam so papa ke musala maman ke musala tam boyaka beaucoup tane on mange quoi bolé vite boké bola lo biso musala non vie ya famille eza vie ya famille ya musala eza ya musala tant tozonga na nda ufo linga oyeba ah maman journée le kaki bien bon ya yo papa au moins dialogue pour ba couple mususu dialogue exact faut ko sololaka ata ya mabe ezali mais il faut ko solola bo arranger ngo omoni mais ba misusu ba na dialogue te omona baswana ki ndeka wana kendeki na kanda wana pa bimai na kanda bazoko kosenga ata musu pardon te moko ami kitisa souvent biso ba maman mais papa peso ebo za na moi faute c'est ça le roté parce que amour est réciproque soko za mobali na yo ou bien za na mwasi na yo zoe lokola mama na yo zoe lokola leki na yo zoe lokola ya na yo omoni wana boza bien donc ba papa bazala plus na basi na bango ba solo la yeba mama nini kaka ozomona ko solo la po ba msuba solo la te omona période dialogue ezate azo sala kaka ki papa kaka oh makamoni sila kala et comment faire faux dialogue bo solo li bien au monde appelle makamno c'est le kanango bien ba mama balandi ba papa balandi mais tout ça na sangwa mawa moko na ngai quand même to lo biango artiste na biso moko akufi lelo ya moi si surtout biso ba mama yango to bito ba kombo na mama Suzy avec ko sexa biso na théâtre na Kinshasa kuna Suzy Bantu ando sa théâtre kitoko na ba alisa ando sa théâtre mais lelo kara lelo atiki biso akei vraiment vanité des vanités ba maman tant le bara surtout biso basi tous a vraiment la commis qui dit ça mingi et ça malam mingi mais paix à son âme maman Suzy akei to présenter ba condoléances na famille na mobimba oyo bazolela elongo pona lelo ndenge liwana yake est-ce que yebaki na yebaki natala vraiment ba théâtre mingi te mais na ye na yebaki oui na yebaki liwana esali tango yoki ya mosali na biso basi surtout et ça lui passe en plus son natal ba théâtre na ndo se planer ndenga joie kaloba oui azaki trop maman voilà ça là qui vraiment douce en tout cas na yoki passe pona kokufa na âge wana za jeune oui na ndimite ka kokse 50 ans je pense pas c'est ça donc akufi vraiment jeune et ça linga passe ça linga passe tant que maman so patiki bana donc omoni nana oboko le bana eza facilité en tout cas nzamba zo molimo na ye vraiment et pe manakimia et mon vie mais ça linga vraiment pas ça linga pas merci maman Nene Toyokio na mokona lelo na kati ya mabele na yo na Suisse malgré au bombi basa Suisse au boy koloba mais ba congolais ba yebi ya balandi yo ba yoki opesi ba conseil kitoko surtout et le plus important za ngwana tozaka ati to ba kota mabi to ba pe kota malamu exact c'est comme ça mobile moi bi ngali na ke bala moi sa Suisse na basango no stoyoka yo lo baneni non aya na ye aya bakutani ye mutu mobali wana muta juger mwasi wana OK ala nana no batwa te ala ndao batwa lo bate so alinga bala mwasi na Suisse aye akutana mwasi na ye ba sololi ba 8 ans na bango après ye muta juger mwasi wana so aza bien bon barati sinon ba bali to za maramusuzu mais so pe ba bali ko non mais moi ben dis quand même ko zanga te ou bien akoki pe ko se renseigner oui à se renseigner so ka yebi batumke na Suisse à se renseigner moi c'est mo boy ba yeba comportement yo kanti ata yo uti musika so ye abatu ba yeba so comportement na ngate o kutana bato ba nene bengo wana tala zabo en tout cas kutana na moko bien bale ba yeba so pe mabe na nga ou bien malamu na ngai donc mbali wana peso alinga bala mwasi na Suisse il faut alinga ayeba à se renseigner a romona mwasi mais il faut se renseigner ndinga même ba tant ba bala biso na kala na ba quartier ezaki peka bongo avo bala mwasi otuni mama kingandi wana ya tata kingandi famille azalande donc faut retourner il faut pas ko tchama comme na ba sentiment faut retourner nano ko se renseigner c'est très important. Balanti merci mingi ndembo yoki biso na moko alelo ezaki vraiment photo sola masola Suisse babi na kala na lelo changement ezali différence ezali boza toujours na biso elongo pona mot de la fin pona lelo na o balandi nene bengu
Maman, bayoka yo, bayoka banzembo, okoyebisa bango nini o balandaki yo lelo, surtout kozanga te faut pesa conseil na ba maman. To tikeli yo maloba. Bazo talo faut tala na caméra, faut tikeli ba maman baso. En tout cas, naza ko remercier bino bozwa ki ton na bino pona kolanda biso na émission oyo. Elongo na maman Diamant Noir. Donc eloka na lina yebisa ba maman tozalaka toujours sage. Parce que nde balobaka une femme sage bâtit sa maison. Donc biso ba maman mutotonga banda kuna biso yango wana omona po ndako ezala bien, maman faut la vigilante na ndako na yo. Kolinga kokota n'importe qui te na kati ya ndako na yo, faut yebaka baninga nini, ozana bango, entourage nini, ofana bango, po yo pe réputation na yo ezala malamu. Omoni donc eloko ka biso ba mama toza nango yangwana et puis to kipa ba papa na biso tozo ka soin mabota na biso mibali na biso et puis ba na biso na ba koko na biso po biso toza ba koko ba ope baza ba koko bazo soin ba koko na bango c'est vrai que ba parents bazali mais biso pe ba koko to chamo coup de main et pas ba koko na biso omoni donc ba mama vous allez toujours fidèle pour le bio ba maman ba fidèle wana oboye no kara infidélité za makazi mettre le kia ngokara loko oboye ba o infidèle bazala fidèle o infidèle batika o infidèle batika ba o bazala déjà fidèle bazala fidèle o baza infidèle so bazali batika po eza bien te ya songi pe soki bazali batika obika boya problème soki bazali batika batika po mukila moto okende papi kena ayambaki Sebindombasi. Oui. Ayambaki Sebindombasi awa. Apa loli basa Suisse nga kuna za shokile mais oye mission ni makamina zoyo kalbi basa Suisse akokozo akotinda tamba balete. Abi basi moko mabe koleka pina basi nso to ya Europe mobi beza basa Suisse mais yo ye olobi oti Genève mobi ba yo mais yo bi oteza bongote. Ya biso zobika bomba kaka. Obomeli ba mama ka mwa moto na bon eza vraiment ko boma moto te mais kaka nde na lobby ba kotika nde nini soki yo bomi moto non mais ya lobby ya yebisi bino ke Genève mobimba soki Suisse mobimba nga na telle émission te na yebite bango nyonso do biso nyonso nanga na kati so to lobby bien yo za noté mais kasi so ko lobby basi nyonso nga pe na ka mwasi te voilà donc yango na lobby ka makambo wana faut traiter en cas par cas. Il faut pas qu'on généralise. Voilà, c'est ça. C'est cas par cas. Merci. C'est quoi le conseil pour notre papa pour ton succès? À propos de mbote na bunu solingo ko pesa mbote to succès. Bon, pour notre papa, dès qu'on a lobaki ba papa bozala tout le temps na ba maman parce que tant que ma belle coquille koya et yate. Ouais. Plus à l'écoute plus à l'écoute cause trop na maman ko solo la dialogue. C'est très important dans le couple. En tout cas, dans la relation, le dialogue est très important. On a vraiment, il y a vraiment bon. Trop changer en côté. Ok. Faut pas bailler pour la vraiment. Voyons qui conseille. Tu peux s'imboter. On peut aller s'imboter. Zina goma kulus, biso peut s'imboter. Viens dans zina ko de ma kulus donc. Yo penza muto sa masolo conférence de presse kalaté talaka ndo yambeli biso wa donc to le bela vie Diamant Noir a vient nga alcool ndenge penza ezali vient nga de makulusu et puis nazo pesa mobile nanga mbote Franka Osoko mobile nanga ya yo penza wa boya sali mokili na ye ndenge ezala oui ngape songi landanga la pesi mbote et puis na pesi sœur nangai Iget Tadila kuna na ipena na Kishasa na pesi ba mbote belé donc na pesi ba famille nanga baninga nanga nyoso awa na Genève en tout cas na pesi ba Monique nyoso tout Monique Alumba yo moyebi mais bana paro pesi mbote te yuka usopesa ba yuka bana na bino eza malamu Suisse kaka bata Paris biso bata Paris mbote na bino bayana nga baza kuna banoko na ngai baninga na ngai libota na nga mobimba ba connaissance na ngai baze belé kuna na Paris donc na pesi bango nyonso ba mbote ebele donc Florida kuna mbote belé na bana en tout cas
na papa bino nyonso bambote ebele san en tout cas kala mingi te na omona bino tokoya bozela biso kuna na Panama toya. Wow. Merci na bino nyonso bolandaki biso na kati ya Diamant Noir TV tokutana na bino na numéro mosusu. À très bientôt. Bye. Abonnez-vous sur Diamant Noir TV, la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. La chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne.